week-end chrétien nabiso ya mokolo na leo tozali na esengo ya koyambela bino bandeko ebele o bazali koya kolobela ba activité na bango. Sur ce plateau déjà tozali na ndeko Rémi Ngoy toko découvrir ye awa na plateau na biso, toko découvrir ye azali nani, asalaka nini pe ayeli biso message nini awa na plateau na biso ya week-end chrétien. Kobo sanate que vous allez brancher na RTVE, la première chaîne de la révélation ici en République démocratique du Congo. Week-end chrétien, émission Yabana Nzambe et bandit déjà. Donc tika makamunyo so banda iko sala vanda liboso ya télévision na yo landa nini oyo Nzambe abongiseli yo na mokolo ya samedi ya lelo. Alors frère Rémi Ngoy, bonjour. Bonjour Papa Gaspard. Uza malamu? Naza bien nangolo Nzambe. Ah bon? Uza pena malamu pena? Naza pena malamu nangolo Nzambe. Nzambe azobata na biso. Ezali première fois oya na émission na biso. Est-ce que ozano à l'aise? Et loko zo bangisa yote? Non, naza à l'aise, naza pena calme qui m'ezali. Voilà, merci beaucoup frère Rémi Ngoy. Ozali nani, ozali kosala musala nini, pe osambela kana église nini? Nga naza chantre. Nasambela kana Sublime Tabernacle. Sublime Tabernacle. Donc ozali mo Christo na Sublime Tabernacle kasi ozali pe moyembi. Ozali koyemba na kati na église. Sublime Tabernacle eza église ya message, église ya réveil to église. Sublime Tabernacle eza église ya message. Ezali église ya message. Pasteur na bino komo na ina. Pasteur nanga na grâce Mutombo. Grâce Mutombo. Il faut qu'on puisse y mbote na avant to banda émission. OK. Bonjour. Pasteur Grâce Mutombo ici ko vandi na peso bote na bande na biso peuple de Dieu boya mambote zanda pambula bino. Merci beaucoup frère Rémi Ngoy. Alors olobi ke ozali chanter na kati na église Sublime Tabernacle. Na église pe oyembaka? Ouais, na yembaka. Libanda pe oyembaka? Libanda na yembeza te. Soki passé apesi nga nzela. Kende koyemba eza. Mais pour le moment oyembaka na kati église ka? Na kati église. OK. Alors message penza oyo yeli biso lelo ezali nini? Message nini oyeli biso lelo? Message oyo na yeli bino awa eza ke nazobimisa album nanga eza na 6 chansons. 6 chansons. OK. Siko moko ekobima. Siko moko wana etikale kaka mbongo muke. Yango wana fiche tozomona déjà. Tozomona déjà fiche déjà. Okay. Donc vous allez préparer album mobimba. Mais nzembo moko déjà ezoti la kala mingi te. Ezobima kala mingi te. Titre ya nzembo ngo ezali nini? Titre nango eza oyo moto akozala. Oyo moto arozala. Oyo moto arozala. Elakisi nini? Nzembo wana nazi yango na Samuel chapitre 2 verset 5. 1 chapitre 2 verset 7. Nde lobi Yahweh atombolaka mutu. Na fasoni nde naza boye nakola na vie ya pasi. Nakola na vie ya pasi nabandaki ko nazalaki porteur. Ozalaki porteur. Na longue porteur nakomi kotambusa bakashi. Mais lelo nzamba asali nga ngolu nazosala musala moko wa mwa bien nazonika pilipili awa na kambela komina kasavubu azeni bongandanga numéro 6 nde place nazosala musala nzamba asali nga pe ngolu ya kopesa nga lisusu inspiration ya kobanda koyembela ye. OK. Lokola koyembela ye eza talent. Talent yango wana na kolinga te nasakana na likabwana te ube na chika likabwana te likabwana sande ekende liposo. Dans nzembo wana ozobeta histoire na yo mokonde pour la kisabatu ke muta koyiko uta na zéro mais un jour nzamba kotombola ye
yangwana lobi ke oyo moto akozala lobi. Ouais. Alors na lisolo na yo lobe loko moko esimbinga makasi ozalaka porteur. Ouais. Mais nzamba yeko lokuta yo na musala na yo kaka ya ki porteur wana. Lelo koma mwana nzambe koma ko salela pe nzambe. Na ko musala nzambe. Yangwana ndio bimisi lo yembo ya oyo moto akozala. Po lelo nzamba pesho pe musala okomi ko sala pe. Donc tango longwe porteur okomi ko teka ba sachet. Kotamsa ba sachet. Na komi siko konika pipi pour le moment. Ba image ne ko ya après parce que ezamba la sukatene ko nda kunanga na bando ko ya ko lobela bana nzambe. Ok, donc bandeko bazolanda biso bazo comprendre vraiment eza pasi na motema mais eza pe esengo parce que nzambe na biso Yesu na biso azana posa ya bato nyonso. Donc okoza la kuluna lelo komi pe na Bible na maboko komo te ya sango malamu. Okoza la ke bayebela ki ozala ki porteur, ozala ki soki mwana pousse, ozala ki mwana vernis, ozala ki nini. Nyonso wana eza misala. Mais na kati ya musala wana pe nzamba ko lokota yo atombolio pe apesio valeur na miso abatu ndeti frère Rémi o tozomona na plateau awa donc nzamba longola ina musala ya kozala porteur pe lelo akoma moyembi akoma koyembela nzambe na église Sublime Tabernacle. Alors frère Rémi, église Sublime Tabernacle eza na commune nini eza wapi? Église Sublime Tabernacle et pas ya pasteur Grace Mutom eza na commune ya Lemba. Eza na commune ya Lemba. Super Lemba avenue 3 entre terminus na super katikati na avenue 3 numéro 1 de plateau sanganaka to sambelaka chaque mercredi à partir de 17h à 19h na vendredi à partir de 17h à 19h dimanche à partir de 9h à 12h30 donc to sanganaka place donc batsoki baye kuna ba okuta yo penozo yemba na kati ya église ba okuta eza teke yo tozo beta masola lokuta na télévision non eza masola lokuta te ba image ko ya ko lakisa bana nzamba. Ok, alors Glody Longelo azozongisa la biso affiche na yo wana. Alors nzembo oza déjà na kati ya studio ozo préparer déjà pour ça to ba besoin na yo ezani. Nzembo eza na kati ya studio azo préparer déjà pour ebima kalati. Ok. Donc nazo senga kaka na bana na nzambe ba soutenir nga na ba prière. Ba soutenir d'abord na prière. Na ba prière. Nzambe na bango abatelanga a protéger nga. Lisusu naza na producteur te. Producteur azate. Producteur azate. Donc nazo kemba makasi tout côté ba musicien. Nazo nyoka ma fort. Ok. Nzamba sunga bana na nzambe. O bako sunga yo pe na mbongo bako pesa mbongo. Bako pesa mbongo ba sunga po album wana ebima noki ba yoka pe ndenge nzambe akolobela bango. Voilà, tokoyoka moi le liembo mwandambo mais d'abord pesa numéro na yo ya téléphone o bato bakoyi ko benga yo. Bandeko bazolanda biso bakoyi pe ko benga à travers numéro ya week-end chrétien pour na kokota en contact na frère na biso Rémi mais ye moko pe azo pesa numéro na ye personnel mutu nyonso alinga benga ye o benga ye na numéro wana pesa numéro eza 085 30 74 228. Bandela 085 30 74 228. 085 30 74 228. Numéro nanga. Merci beaucoup. Donc numéro wana bato bakobenga yo bakozwa yo mais posa ezande producteur to muta ko tia ba moyen pour que le yembo wana ebima na lombango yango wana nde oyeli awa na télévision. Ok. En tout cas vraiment bana nzambe bato mbongo so bazalaka na mboka na biso ba Kristo o basunga misala nzambe soki baza je pense que ba jeune na boyende bato faut ko tia maboko nzamba lokoti azalaki porteur andai ko tambusa ba sachet lelo nzamba pesie lo yembo ayemba pona ko tombola lokumu nzambe na biso. Alors ce que vous avez sunga mutabo nzamba ko sepela na yo makasi vraiment. Alors frère Rémi awa na plateau na biso oye lokola misala nyonso tangeli biso te mais oye awa na plateau lokola mwana nzambo ayembela ka nzambe moyembi bayambaka ye na loyembo nabi ke loyembo ya oyo moto akozala ozobomba ngona no nyokite ba koyiba mayele na yo mais moi loyembo nini okoyi ko yemba ata pendant 2 minutes oyo ko sepelisa bandeko bazolanda biso. Bon,
luyembo na ko yembe zaka ka luyembo wana me na oyemba kaka mukuse. Mukuse kaka hein? Mukuse kaka pour pas comprendre déjà que non. Eza makambo déjà eza wana. Makambo eza déjà wana. OK. OK. D'accord, mais kana no mwa loyembo. Oh muntu akozala ezali kambu ebomba maha. Oyo muntu akozala ho ezali kambu ebomba maho. Oyo muntu akozala ho ezali kambu ebomba ma. Muninga nanga yoka tika babwaka yo. Muninga nanga yoka tika bafinga yo. Muninga nanga yoka tika baina yo. Kasi mukolo moko bako kama he pwete zamba ko change. Kasi mukolo moko bako kama he pwete zamba ko sala. Oyo muntu akozala ho ezali kambu ebomba maho. Oyo muntu akozala ho ezali kambu ebomba maho. Merci beaucoup. Je pense que bandeko bazolanda biso na bandako basepeli makasi bayoki ka mwa muke kaka to bombi yango po badongolo misu pe bazalaka bakoyiba mwa likanisi wana yobika ndenge ezalaka mais donc ezali histoire penda ya vie na yo zobeta na kamba wana ozo encourager pe bato encourager pe bato parce que bato mususu soki aza na mwa passe na ye azo encourager o na nzambe na umena ba passe non kotika nzambe te makambo mosusu ezoleka na momesano nzambe azomeka yo oza ndenge nini non kolemba te nzambe ye yebi ndenge akosalela yo parce que soki otangi na Jérémie 29 chapitre 11 Bible elobi nayebi mabongiso ya malamu o na bongiso mpo na bino yango wana azoyebisa bana na nzambe ke komitungisa te nzambe azali akosalela yo kobanga te oza célibataire kobanga te o bapasi eleki kobanga te o minyoko eleki non nzambe azali akosalela yo bikamwa aza na makoki ya kosalela okosepela mukolo moko. Merci beaucoup frère Rémi to komi vraiment na suka na yo. Je crois que bandeko balandi biso basepeli quand même na initiative na eloko esepeli singa eza histoire na yo oyo utuko beta awa place nzamba lokoti yo donc suninga vraiment makasi ya koyebisa pe bandeko bazolanda biso ke batia elike pa ya nzambe nzamba ko longola yo na musala moko banayi ko sala ya pasi ya soni mais nzamba pesho musala oyo e valoriser yo na miso bato ndeti frère Rémi lelo akomo leka na télévision lelo akomi ko yembela nzambe bato bavandi na télévision bazotala ye donc ezangulu nzambe frère Rémi ezangulu faut kumisa nzambe makasi nzamba makambo donc nakola na via via baklote toboka mapapa ozokanga na Singapore tambola pasi makasi yala siko lelo na banda kolata ba chemise ya boite mais ta siko nzamba la singa chemise ya bien moni nzamba malamu en tout cas nzambe akosala minene soki yo pe obengisi nga na église na yo nakoya koyemba parce que eza tala nzambe o nzambe apesi po nasalela ye musala nzambe fallait ko partager yango partout po na bana nzambe basandeni bayoka. Merci beaucoup siko poto sukisa na yo nzembo wana ekoyi ko bima kan ndenge yozo kanisela yozo linge bima na mwa nini nzembo wana neti senge mois ekosila te mais moi de meo ekosila te bana nzambe bazaka na courage ya kosunga parce que Bible elobi ko bapekisa ote kosala bolamu kosala bolamu eza bien pe bolamu epolaka te ata okufi ekotravaille ata na bana na tala ata Joseph le golé qui m'a été continué d'aller. Merci beaucoup révélation Zoya kaka. Oyo moto kozala. Eza le kambo bomba. Aye ba oyo moto ayebi oyo kozala. Nani ayeba. Yo yeba te kozala no journaliste. Nani ayeba ki papa. Oyeba kite. Zambe ka muta ayeba. Merci beaucoup frère Rémi Ngoyi na loyembo kitoko pe vraiment na sentir que week-end chrétien les bandits. Merci à la grande équipe de Tozokoba Neko Rémi ako tika biso. Alors Neko Blodi Longelo appelle ça biso lo yembo ya couple riche de Dieu mvula
hein? Et permettre biso to libérer frère Nabiso Rémi pour que akende kopema kobongisela biso loyembo ya makasi. Dans l'entretemps week-end chrétien tozokoba awa pona kobeta masolo parce que masolo